koloba 54 visa so landeli wana tam sous 6 musiciens mutu bazion te abazwe belé ba musicien net banane tout le monde batango fort ba boloké ba télé ba mbasi c'est bazala na ngote te bazala déjà na ba visa na ba oh kasi mon so bazion so te bazwe les sous ba na États-Unis Canada papa bazwe Europe ya Schengen to so la ko ouais oh wana ba 4 ans les arrêts à lokuta ou bazwa wana Canada États-Unis oh ouais et ça na concert au balinga ba kebeta Bercy oh ba oui, Zaranini, Bercy. Oh, ou t'as abeta la Bercy, non? Akas. Mais on va visiter. Oh, bah, l'accès, bisous, on a que oui, à aucun de une année à tourner à Libanda. Il y a une période à Bercy, conflit couronné, Bomara. Bah, il y a pas l'acceptation. 2020. Nini? Bercy, c'est en 2020. Avant on a pour 2020 c'est en nini oh il y a concert na betama 2020 c'est moi qui n'a beta Bercy après concert na inde baloba ke oui OK bon to ça la tournée va beta martyr ba out nani avant beta martyr bon tu peux libanda ti bon to ça ba beta concert ba vidéo ça na ba page il y a oh écoute martyr beta on a vidéo nango luka ngoto mais na page na tu as posté le roman tika posté le roman na 4 minutes il y a bango ba tchaka ba séquence a tchaka concert mo bimbate po awa et la fond fouet. Et la fois c'est-à-dire que awa na stade de martyr fali acha ayemba live té live ezarara ba mo place mo dogo ba matana ba sam chintu ba ngoni ba beta live bongo to ba bandaka nyonso wana ba jaloux ache instrument petit on a mérité OK et puis fallait ça la boum OK moi on a fallait comprendre même yemo tam sous acte à poser à éviter mais moi on lobby. Alors ça la combat fallait ma casse. OK. Donc on a dos CP na acte fallait sali. Place on a pendant lobby merci Fali et puis félicitations. OK. Na ba autour on a bangulu wana talingati. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, Botelapson, du rêve qui est un concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la patience, fidélité, confiance, Bozarana. Continuez toujours à partager ma vidéo. Comme Botelapson pour la première fois, qui n'est pas s'abonner, place pour s'abonner. Il faut la cloche de notification, pose toujours à la page au moins pour que ma vidéo. On a concept Touch TV, Alex Nandoumona Moulouba, le Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon ensemble. Nous allons toujours pour le merci à Merdi Kaimboza Simabilili. Merci infiniment à maman, fille, maman, ma solo et papa. Audace, Milan, grand merci à toi, président Jacques depuis Evry. Merci à toi, Getty Samba. L'assistance, merci infiniment. Dans les bons GG Bossé, Miotta, la Patrick, Triswate, Courant, la Chine, le monde, mon vieux Fléry Kumbu. Mais c'est tranquille, autrement dit. Le milliardaire riche, n'a pas tac, vous comprenez, aux abonnés, PG Manda. Par rapport à l'actualité, Merdi Kaime Fungolanga, nous aurons déjà invité BG Manda. Bonjour. Bonjour Alex. Bonne santé. Qui mes amis? Moi, Nicolas. Et bien. En forme toujours. Ah, tout le monde. Tout le monde a peine donc. Espère à qui nous pas. Actualité déjà, tous sur l'actualité. Tout le monde fait la dynastie volume 2 à boire qu'il soit déjà un peu bon. Aujourd'hui on a un tout que on a des détails. Kitoko ça sous un champ on a bien le roi court. OK. C'est-à-dire que l'artiste oyo balingara bazan a besoin bana souci à musique et ça ba mailler les mots boyo pour permettre que na artiste o bazouya. OK. Ba bana rezoa ba apprendre musique bien. Et puis ko yemba pour vient avec son mélange aza moto a outil na rumba pure o eza lokola o eza odemba moto banda ko beta musique odemba c'est franco donc bango baza bato ba sali ke odembe vanda na mboka na biso rumba odemba evanda na mboka na biso donc ba matérialiser et puis siko faire yembi na moto a matérialiser musique odemba pour faire pas beta odemba donc fusion na sikoyo ya okutana et lorsque na sepela na chona parce que vie pena mélange ayembi na ninga kilelo. OK. Vie mélange pena ayembi na ninga kilelo par rapport à banze mon option ninga yemba ba oule wana banini voilà. Sentiment que ayembi na ninga kilelo et puis intervention ya mabiala na tselele et ça li kambu na kati. Ne place na comprendre te faire et puis na boulaki nini inspiration ou te wapi pour non sala nsembo wana po yana gumo bo elengi mo ipesa mi wana et puis mayele ya musique
il faut comprendre non so za moto vandi pena na kata ya rumba ndo comprendre lo ni faire sali c'est que tout les idées bien ko zong sepende to bad bayoka ba vie malange kala ko la musesus ba a immortaliser ba yemba gali sus na ba jeune na bango ba baleki ba viona baza ba monument vivant oui baza ba monument vivant ko yemba na bango eza déjà un pas ya kozwa mayele envers bango et puis a mimi vie ka na kilelo et sali pena likambo et ça likambo s'il faut aussi la critique pour na yo OK ça la critique nini par rapport ya ouragan côté somonita côté na sepela yité pour na likambo non côté na sepela qui en tout cas eza sans commentaire biloko oyo faire osala c'est pour ça monière mon azolinga azala ka ndenga zali c'est-à-dire que biloko obeta eza pena na ozala na ba critique parce que azo bimisa mayele nyonso et puis énergie nyonso esala ke ba o ba oya na sima ba copier lo bien donc azo penza tanai. Mais tu penses quoi tant on va ça la analyse na ba on pour nzembo ouragan ba bien faire rigola Jésus des monotonie ba faire rigola leti monotonie nzembo ngo texte za bien té makambo bela ko madame mutu moko asila makambo bele ba critique to mona so il faut tanga ba kombo to tanga ba kisinjora ba critique ba sali ba binzembo ngo eta na sens té makambo bele tant yo ka ba bilongo ngai penande na boye na ko fanda pena na oki critique ya kisinjora et puis na ndimiango ya na sens té po déjà nzembo wana fali tia kokufa otika lobeta musique a bongo ti toza no aw abeta pe barumba bien quand même a copier ko tu vient a copier logo mo vient na biso franco exacte ke ba beti ngo live bango bazu ba copie coller ba koti a koti sango copie coller mais faire so lobika abeta yango abeta ngo live po na ba concert a robeta yango neka ba beta ngo bon. OK. On comprend. Donc différence à faire na fali ba ko comparer bango ti po fali azana musique ni o abeta sur nini album ne lo sur seti bois sur seti nini wana abeta ba monoté ni nous allons na difficulté autant ba fali pour ba former c'est sur mon côté Tony pour disque oh la minute est kangi pe na marché bon na s'intéressera vraiment na yeti na za mona mboka ça la té ko za mona mboka za problème té c'est-à-dire que on a un principe moko oyo nazaka nango principe à miroir c'est-à-dire que oyo pesa nga yango nga pena opesa ce qu'il fallait pesa nini po yo pesa nini fali alaksanga ki alinga ngati pona abetanga prise bolela prise ngane to ko welelo te ma betanga prise ya olaksabina ke wana za mutu na bisote ndende ya la master na répétition eza master moko boye na bosana kombo na ye Masaka ya Kitambo. Cop ne yaka na nzela ya grand frère na Flori Manda. Fallait ayebi pour fallait vienne so Flori Manda pe ko produit ba kibinda surtout mingi wa sele fum. Pour fallait ou ta passer. Voilà. Donc grand frère na ngata a benga ngai pour na master wana yende kolo itima sécurité. OK. Tant ba sale ngosika bazo préparer ba élément na bango baza na kata ba préparation pour la sortie officielle nango mais quand pour aniza ki ngalo wana za ina lingala facile tant na lingala na suka journal na dédié yango dans le sens que e banaka na bando sala ngo pe na note de la master ndeza ka yo yelinga boy opposer nga question sur makamba fali na lobela fali na émission na makambo ya bien po ezaka na image moko na salaka liboso na ba 2017 mutasala tasara émission na Fiston Frappe. OK. Atuna ngai maramba fali na faire na loba ba bien ya fali na loba pe bien ya faire. Ce qu'on logo ezaka émission ngana ebité que émission pro faire. Avant ba diffuser ba kenda ba lakisa faire. Faire abi place nyonso ba lobeli fali longolang. Tika place a lobeli faire. C'est comme si ndirait fali atalaka émission. OK. Donc yo po yebaka na autre. Ngape na yebati. Na yo découvrir on na likambo ya master wana na oloba. Donc et ça la so ype fali atalaka wana donc peut-être yango nde sala ka kangela ngakanda je ne sais pas. Ya master wana skotanga ekomi, master ngope fali pa boira kai. Na yo yoki na nzemmo ke fali pa boira. Poko mone pe kimi. Le wana boss ba yibanga pe chombo na numéro pe kenda. OK. Et ça la pena que master ngo
na obwaka na otindela na sala émission nde yo tuninga boye na lobela émission na makamba fali bien lokwa na bwaka ki master wana na kati puis na lobela ki makamba société na nde na tindela ki lien ndenge zala kaka na tindela abinanga na lande émission na mono lobeli presse bien est-ce que na ko tindela ngabi problème ezati nga na tindela ki ezai pona bwaka ki na kati on comprend na tindela yango ye pa tindeli fali ndiga yebise ke wana mutu na biso te à partir ya wana master na ezalo komeli ezalo bengi ayambaka te a répondaka te ozo comprendre mbala mona omona fali asalela sko master wana publicité na chombo na mona ona page moko bo na Facebook itima sécurité asalela na chombo publicité nango na fandi siko na bulanga bia na zongi mbamo mokolanga bia c'est que fali muta yebisa eke wana za mutu na biso nde place nga pesko na déclencher pour moni en tant que journaliste na ko la sa tendance na ngati mais soki na koma obimisa tendance na ngata pour na ko la sa fali ya sala nga pe na mobali lwai arobang sangana lo te ndenge ya lukala nga pe na lukala ndenge ya gagner ville lo nga pe na gagner ngolobi mutu na mutana tana yi on comprend yango mo na zongi c'est la kaka on a relaxé que depuis wana na kipara makamu na yiti pour Alexa qui a lingangati ce qu'on a na olingere pour ani pour la musique neka ko beta bien te wana musique on est quand même bien soro lingam te lingata musique ça musique bien ça musique bien banzembo fali net nzembo bien net ni banzembo lo ba bibi banzembo ba bibi nde wana mona nzembo bien kwa beleli bibi ebo ba media banzembo mabe nganzembo oyo ngai naza na moi banzembo na ndolinga ya fali za ba nzembo à partir à droit chemin na Arsenal de belle mélodie wana ndepo no ba disque bien betara yango wana et puis ba no beta ba live na ba live o na tala ya fali et bon le long ngana zaka na making of ngana zaka na CD ya making of ya fali ya droit chemin nde ba artiste tout ya quartier la te bazo ngana zaka na ona ndako skobuka omoni droit chemin ngana za parmi oza ke na CP la pena na droit chemin na lata ba chapeau ya fali na lata ba boucle ya mineni ya fali on comprend donc c'est à dire que na ndenge pe ya kibandal na roza la contre fali te po fali na yebi biso na biso mo na ndenge bana côté na biso côté ba makelele wana to yebani on comprend donc nga roza la bena ennemi na yete mais a poussanga na sala eloko wana mais ko la fani ya faire eza pona lelo te ya faire na banda yango tant on fait la côte na kata wenge 4x4 tout terrain mais tant on lo ba cha ba commentaire ba bengo fanatique révolté ba bengo révolté na uto lo ba bien ngata on a yo banda musala ya TV vient na biso za live sanga bi journaliste azaka na participer na uto lo ba lo bimisanga na lo ba boui et puis na cause la question na sala émission na sala émission te na bando finga fali na sala ngote so na lo ba ke na lo ba na fali ezaki monta ya mbinga mais na émission na sala ngote on est donc ba norme pena na tikala na ngo ya ngwana na émission na ngana ko lo kateke na ndo finga fali boti ndenge ya mbinga boende na opesa point de vue na nga moni siko na ngona opesa point de vue na nga pourquoi na soutenir na mingi ferré na sans soi le roi soutenir mingi ferré babi ferré calendrier ngo banda bazoze la ferré qui les États-Unis tout les États-Unis ne ba mona ko ta fali apesi ba bato belé ba ndeko belé pe presse ba visa même ba petit ne mususu ba bi ferré on dira apparemment makambo wana ezate bon motu na motu azana makambo na ye motu na motu azana plan na ye ko lo ba 54 visa so olandeli wana ta musu 6 musiciens mutu bazion te ya bazwe belé ba musicien net banan tout le monde batango fort ba boloké ba télé ba mbasi c'est bazala na ngote te bazala déjà na ba visa na ba oh kasi mon so bazion so te bazwe les sous ba na ngwa ba États-Unis Canada bazwe Europe ya Schengen to so la ko ouais oh wana ba 4 ans les arrêts à lokuta ou bazwa kana Canada États-Unis oh ouais et ça na concert ba nga ba kebeta Bercy oh ba oh ezaka nini Bercy wa utako beta abeta la Bercy no akasi bazwa ba visa te oh ba la kisabiso wana ke oui a okende une année à tourner à Libanda il y a période à Bercy conflit couronné bomaka ba il a pas l'acceptation 2020 nini Bercy c'est en 2020 avant wana pour 2020 ezaka na nini oh ye que concert ne betama 2020 c'est on a kenda beta Bercy après concert na inde baloba ke oui OK bon to ça la tournée va beta martyr ba out nani avant beta martyr bon tu peux Libanda bon to ça ba beta ba concert ba vidéo
ba vidéo ezaza na ba page na il y a oh écoute ya Martin Abeta on a vidéo nango Lukango mais na page na tu as posté le roman tika posté le roman na 4 minutes. Il y a bango ba tiaka ba séquence. Atiaka concert mo bimbate pour awa et la fois fois. Et la fois c'est-à-dire que awa na stade de Martyrs fali acha ayemba live té. Live ezakaka ba mo place mo dogo ba matana ba Sam Chintu. Bango ni ba beta live. Bongo to ba bandaka nyonso wana ba jaloux ache instrument. Ah bon? Akas. Pour ba musique ne pétakat. Ah bon? Oui. Donc musique fallait beta live. Au mona te ayemba banzembo. Awe bango ndamu. Akoka même pas ko musicien moi ça vocal. Makino bimisa na bandal to mona na bandal atelier ayembe makasi. Atelier ayebi na koyemba. Atelier alekina ofali na oyemba. Ah bon? Obo atelier to ya oboye po aza mutafali. Mais balobara leader alekaka tous les musiciens leader balekaka na oyemba. Bongo Fabrigas ndeza na vibrato alekaka na oyemba. Ti lelo alekaka na oyemba. O ezala bongo. Akas. Oh mais yalo. Mutala kisa ko yemba yo wana. OK. Ko Fabrigas ayemba mutayemba. Mais je suis tout à ma casse. Bon, il a fallu de nani, il boit nani, Fabrice ne ayemba. Non. Pour Fabrice, bien fila leki no yemba, déplique yeki, bon a kosi. Bien fila leki Fabrice no yemba. Musika. Ah bon? OK. Déplique aleki no yemba. Aujourd'hui, Beckham, il boit toi, il y a bien deuxième meilleur chanteur après faire Ego là. Mais Miel a le préféré Ego les alaraye. Miel. Selon lui. Nga na lo selon nga. Selon lui, OK. Nga, selon nga. OK. Pour Miel a grand chanteur ya osanati. O ka même une dynastie banzembo yimba, ba yiba paloni na papa Hervé. Deux fois ti. Diable. Mais le lot fallait pour partir c'était Congo 54 visa quand tu bando sur là bande rebelle ba sepeli tout le monde ba journaliste ba OK ne bande mususu bazo silika babi pourquoi ba PC 54 visa ma rebelle na ba toazo mais on dirait sepeli ça ba tenabilité point de vue par rapport au tala artiste fallait pour la génération na zamu taliboso 54 visa ko tambola na ba musicien et puis na ba frère mususu ba tumusa bendi ya libanda ne peut tout le monde a même artiste na peu Mignon Abraham a PCP visa 5 ans OK le ban. Bon, Mignon Abraham, na yo kelake mawapo, na zo ebate carrière na ye zandeni. Mignon Abraham. Carrière na ye zandeni. OK. Ye na moni lo ko za ateki lupemba ne ba fali ateki lupemba. Ah bon, nandeni. Mutuka na ba pesa ndie sala ki akoma na yombo liso ko sala te ata bimisi boye. Même na venir na ba mutu yo ka ngwazati. Na ye mo akota ka duti na banzembo bimisi. Oh. Abraham a côté à doute na banzemu ya yemoko. C'est que comme grave. Siko on me met bodon ake bomé sou bien bi. Po na ki sasa na to yo kaketi. Siko kuna. Te kuna za invité. Az invité quel ko invité. A invité. Po yemba ni. Na ba vocal na sala ko ba pese mbo yembe la fali pour pas vaste de marché. Na ngwa yo kango. Yo kango te. Ba te belé bazana bango ko mema. Nga muto na sepeli na bango tout. Visa, petit fallait. Vous savez non pour là. Petit on a mérité. OK. Et puis fallait ça la boum. OK. Moi on a fallait comprendre même hier moi tam sous acte à poser à éviter mais moi on a lobby. Alors ça la combat fallait ma casse. OK. Donc on a dos CP na acte fallait ça. Place on a pendant lobby merci fallait et puis félicitations. OK. Na ba autour on a bangulu on a telingati. Bangulu ndé. Ba memi on a ba 54 ans. Donc on a longolika petit fali ba autour po so memi soit memi neti nani Nathan a memi ba musicien na ye a memi Nathan a memi Gino Ambassi Gino ba nani tout ba musicien c'est normal normal sko ba mususu wana ba donc to lo ba Mignon Abraham ngulu to sur la télé ngulu Xil Péchang Xil Péchang kitoko yangu omoni Xil bango baza même avenir ba koli avenir mo na fali Péchang chez bango na avenir ba fali na coin boy et pas ba fali ça sur troisième parcelle troisième à quatrième ben donc camarade ya sœur ya fali donc si Péchang wana problème ta mine de gona kitoko
Sko soto chepo na ba journaliste to ki ba Thierry Mumbaya ba okende ba lecture. C'est bon pour na ba journaliste c'est bon. Basala musala. Basala musala. Basala ngo pe bien. Et bon honnête ni ba memi ba Gauthier Bilele ba petit na bandal ban à l'aise et Kirima à l'aise ba petit. Bon fali pena côté wana ba master na ya mema bango mingi. Wa master wa kola na bango na bandal la majorité mema bango na poto. Yo Roboswag. Et Pengulu. Ba Tintin. Hassan. On a un général à Warrior. C'est un général ni à Warrior. Na Arménie. Armée Warrior. Oh. Qui Tintin na zana. Ah, qui Tintin Sundeni BG. Mutawa Wagazate. Ah. Oh. Ba yoka kete. Mutawa Wagazate so rana nga tosi. Oh, il y a pessi mot d'ordre de Mutawa Kiaza. Mais après ça mot d'ordre les 24 jours ba Warrior bo fana na ndako ba Warrior ba ya concert na fait rigolo na Martyr. Obinini so ina yebiso obi ba Warrior ba ya ebele awa na concert o ndimate pas conseil donc c'est que tout le Warrior ne ba tondi ça le 24 juin ah o moni ba Warrior ba ye ebele ba ya bango ba ya hotel a piaka ya fali ya faire nzoko ba tondi ça c'est que ba on ba tondi ça c'était à faire oh ba comprendre que ba comprendre ate o abeta musique ya solo surtout tant bango ezaki ndeni lokola ba bazaki ebele moi bat musu ba côté zate wana sko ba policier général obiki moi ba bat musu ba côté zate pour plein za na kati bat ba côté tant faire silisi ko yemba premier tour na yi ndenga yemba ki ba vio wana nyoso siso yemba ka bo bu bat ba bimi ngai na o monika ndina zaka bat ba bimi tant ba obima ba côté bat OK et ça la mabonga na zala awa bat babimi ebele et puis ba o bazali libanda ba koti ebele lisusu vous comprenez voilà merci beaucoup BG Manda to comme na suka papa chéri déjà Kalamingi était à tourner aux États-Unis deux fois té voilà ya mukolo ti ya mukolo nzambe masolo tout adeni la liona ya usaka na ti mais est-ce que vous la pardon malgré bando lingotanga bambo Kisinjora te Kisinjora mutasala na et papa chéri mais le temps ngolo ba ke papa chéri ndo ke États-Unis ba misa wana ki otika orchestre na orchestre ba mikolo de je kufo ki lo banetine e kufa te boza mbali boso papa chéri tika ba misa na poto abi wana penanda ki otika bango penza bango to ki ezape mabete mazaka diana ba jeune ça recrutate to na ba effacer les tableaux métro matunda azawana ba chanter bazo azadana ba papa chéri atana ba musicien en équipe A na équipe B bazali aujourd'hui le quoi chanteur na biso mususu animateur na biso pecho na succès mikolo nani Fizé quoi ta jama yayo te pecho na za musique Fizé nazo lelo mabe deux fois te fois kende en mérité on a bien venir à BCBG à venir à BCBG ils ont battu musu asima neti ba basiste na bango Kalobas ngana yebaka po za basiste pas du na mumbafu na bosani komona Kalo donc baza ba musicien ou bazé belo ezake to sola na bango bien ngai pa na ngana officité même ezala master nani aza pe chef à maison civile ya gouverneur Gentini Modacho OK kitoko trop mais Kisinjora quand même le biso fali pour pas fongoli ka porte orchestre na bikara na bandi recrutement orchestre toi Congo kufa po ba wole là ba kende fali na yemo na ndeza wana ba mission ba leke no yemba neti oro atela leke no yemba OK à part ba Nathan ezaki ba yekola na ba mbasi ba yekola nan kasi ba ozo bi mayele pas falite OK monta mbasi bilo Alexa bisona et sopa ya biloni mais ana sepela rane po za garçon mo poli biloni la ambasi bilo abeta biso wana bilo abeta na RTG oh wana ba balade ya kosakana kasi nde fali nde ayemba ba kosakana na ba voix oh ala nini nge fali ayemba ba ça tenga ma bino bolingi ka tout monya banda sala ba nia swana omoni ba nia swana et bima kitoko soza na autotune na naturel boy faut chanter. Merci beaucoup BG Manda va retenir nini ba dédicace numéro contact na ba va retenir que les 13 ba tout à la concentrer na dynastie deuxième volume
oyo biso tout ba Gaulois tout ça la promotion nango penza avec un partenaire idéologie donc biso tout ça la motiver au sakalati Gaulois tout zalara prêt tango ke bimi bo to somba et puis to consommer yango kitoko na pesi mbote na batutu balinga ngai ta sentiment le grand mon père ouais héritier vous qui na la crèche na pesi mbote na maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya absent 35 mois na ndaku maître Magloire Kasongo secrétaire général, il y a parti politique, AVC, il y a Excellence Didier Boudimbu, Maître Papi Mbongo, architecte Géritance, il y a Iguet Zemanga, Evelyne Nzaba, Mike Mwamba, Pasteur Bobo Manda, Jos Bafoua la mobile, il y a Pembe, moi aussi il y a Pembe, bébé, il y a Pembe, 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 na pesi mbote place aux Ali, Batuto Bolinga Ngai, na pesi binombote, Kitoro Joli, Alexis Alomba, na pesi mbote place aux Ali, Alexis Alomba, depuis Dallas, Jérémy Yoka le potier, na pesi mbote na master ya Afrique du Sud. Comme on a qui manga Golo à vie, je crois que junior, ils ont comme on a junior boy. Na pesi depuis Cape Town, na pesi mbote place aux Ali donc la Meditondo, pas tout au bon nga BG Manda. Na ba ona bosani, na pesi mbote Kitoro Joli à mointe. Voilà, merci beaucoup BG Manda na top perception. Numéro à téléphone plus 243 plus 243 99 66 88 930 aux Ouangamon. Voilà, merci beaucoup BG Manda. Merci à tout vous qui coaché en ce moment dans la Dabiso. Vous avez bon BG Manda. Un grand merci à Merdika et Mbossali Ketokota. Naba Palais n'a vu merci infiniment à Olivier Nzingeti, le pauvre de la ville, mon revient toujours à la recherche du trésor. À mon Ibongo, l'ingénieur Dominique Kialanda depuis Luanda, les jeunes boss, le fils du Péa Pachamopé. Moi, maman Linda Nathalie Ramazani. Moi, Sinzambe, mère double, la millionnaire, maman Namaïla, Onya Motema, président William Kona, JBL Kadima, le roi des salsa deux fois par canadien, Julien Landou, les grands depuis Colombie, Henri Bakouté, je vais depuis Californie, au Talabiso, na Moni les sous Balobi, en connexion Kinshasa Brazzaville, place Moro a bien reçu détendre aux hommes, PPP Moro Malili, avenue Bundi, c'est rue décembre, et pas tonton Soumich, connexion Kinshasa Brazzaville. Tous les soirs, ça l'a vraiment quitté. Un grand merci. La boutique d'un bijou Mola Tokanda Kanda A2 Circa Savubu, Megatop na Inza A63, Megatop na Nyango Sano dans cette référence à Ré Major. Merci à toi BCBG Obama, Obama y a BCBG, Abandarota la Bisoboza tellement belle. Mon vieux Guilherme Lucine, je peux pas na Guiliana Libanga sous des quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao.